Mbote na bino balandi ya Océan du Congo pe ba fidèle abonné ba oyo ba mesana kulanda chaîne na bango nde to mesana ko ebisa bino chaîne la libération chaîne oyo elobaka vérité biso to kitaka sur le terrain pona ko zoya bino maema sozo le kalamboka na biso Congo biso to bomba ka vérité na sia lipekate nde to mesana ko ebisa bino et bon début de la semaine à Baïban soit oyo ba moni mokolo lelo pe biso no Océan du Congo malgré tout oza na souci ya matanga ya moko na biso na kombo ya Shadrack Makudinga o bomo na kasala ka magazi ya utaki bongo ko perdre petite sœur na ye biso no Océan du Congo toza bongo na matanga et merci na bino bato bozo pesa biso lito pe bozo pesa makasi ya kulanda chaîne na bino chaîne Océan du Congo chaîne o ne to lobaka biso to bomba ka vérité to kitara sur le terrain eza bongo ya bino kabu ya mosakoli na baki pourquoi bobenga nga mosakoli pe bomoni o ne to lobaka no Océan du Congo yango ezo sala mana lobaki ba politiciens baza lokuta bazo kosa biso bomoni yango pasi mingi lelo to kobeta lisolo o etali ko ya pap na Congo ba imboka ba Congo man et ça la passe tout le monde qui est roi belge dans Congo et puis ça qui plutôt parle ba bengani batu côté ka et lelo lisusu et le Congo et se répéter ko ya roi ya pas plutôt ba bengani ba mama côté ka na prince boye bisanga bo bengana ba mama na zandu bo bengani bango lisusu na prince pour côté ka pour arriver à pap yango na yo komi tout na question est-ce que ba kondi ya Congo ba lingaka ba peuple congolais pour biso ba tout comme ça bango place bazali biso ba tout ça la bango ba koma lelo nde bazali est-ce que bango ba lingaka biso est-ce que bango ba lingaka biso tant bazo bengana ba mama bazo teka mama zo luka moi 10 francs na yebisa kibino na monsieur uté ko leka awa na Congo ba papa ba sala ra souci pour ba misala ezate ba mama nde ba koma ko lesa ndako maman atie moi mesa luka moi lipa atie moi mesa moi luka moi mbongo moi bana batanga kelasi bino babengani ye pona koya papa pesa mabete papa za mosala nzambe biso ba chrétien to yambi koya na ye est-ce que sengi fo bengana batu bateka te pona koya papa soki batu bateki na bango nde bateka nde ba kosala papa nini tala bakonzi ya Congo nde balingaka ba Congolais te et donc loin ya koyoka ke balobi ko banda mokolo ya lobi le 31 na mikolo nyonso o papa osala soki 3 jours ou 4 jours ndenga zo ya bwe ba pekisi na Gombe muta kokota te muta kobima te tala bakonzi ya Congo balwa o bazwaka est-ce que na tuni na bango nyonso nde baza bakonzi et si mutu ne na ya na ndaku ya peuple moko pesa habite na tikele bino eloko boye bolia tangu bo pekisi mabike batu na Gombe bakota te po papa kovanda na Gombe bino bato boye bike batu musu ba parents musu ba compagnie ba misala ba kena osala ezaka na Gombe bino ba privé bango ba lobi ba kota Gombe te est-ce que bino mabota na bango ba kolesa bango est-ce que bino ba pesa mabota na bango bino ka kolia ba kosunga bana na bango na 4 jours pour kongala ko mo lele na to du jour ndeto lobaka olamuki lelo olie lelo olamuki lelo obuki lelo yo pekisi olobi ke papa tanga koya na Gombe muta kota te muta bimate na Gombe papa tanga koya akova na Gombe ba compagnie belé et ça la Gombe pour pouvoir ba kota na Gombe te pour arriver à pap alors Congolais l'air na to du jour yo pekisi est-ce que bino bolingi ba Congolais ba politicien congolais bolingi ba Congolais peuple Congo to bunde ya mboka to pesa makanisa miso pona ba Congolais te na moni belé bi ko sepeli avant riseye ba risi ba peuple congolais ba risi bien sûr mais yo moko telema na pona mboka na avant ba risi ba peso loboko ba lobaka force nda kuna eza kana pona yo moko so pesi force après muto akoya na simanda ko pesa force tala ba konza Congo ba kamba osala biso bobo ya batu bateka te pona arriver à papa bo pekisa batu na Gombe ba kota te ko banda mokolo a lobby pona papa zoya peuple Congo to bunde la Congo to tika Hollanda ba politicien pas c'est ça la nga et pas na biso ba population pour tant to mona ba makamba boye ba sa biso makamba boye après ba kokosa biso ba ben tala lobi bitumbe bunama ki likolo ya député moko ki ozwa carte et puis si mutu likamba ko ba pétition ba bi député so ki ozwa carte mutu accompagner na simate mais lobi député moko ki ozwa carte mutu amemi bana batu côté kiri wana na bana na ba yoka na raté na kosote batu ba katani machete ya moyete mboka oto okende wapi
Alors biso batabongo est-ce que ça batu biso to pesa bango maboko batabongo est-ce que ça biso batu ba peuple to landa bango est-ce que batabongo balingi biso est-ce que batabongo baza na souci na biso nani sa bimisa ki peuple ana makambo etali est batu ba kufa na est politicien ni ne sa bimisi batu batu ba kufa na est politicien ni ne sa salisi banderole atelemisi na balabala tolela pona bandeko na biso est politicien ni ne si alobi ke notre ça la ville morte le l'homme to ça te mto abimate pona souci bandeko na biso est mais pona koya pap au pouvoir batu bakota ko de ça le roi bo pekisi batu bitay ma papa zoya bo sala misala te bo fa na banda mais pona makambo est bozwa la biso solution moko te pona makambo est bozwa loi moko likona makambo wana te. Alors peuple congolais va konzi aboye ne mto pesa ba maboko na 2023 na moni une émission na sala kinde ko moko lobi biso to voter ndeko Félix Tshisekedi les opinions na to kanga te to kanga opinion na te voter muto yo lingi mais kastango lo ba ke yo voter ndeko Félix Tshisekedi tout na bilan na ezani bana zo ki kibokonzi bana 2018 kilo lelo apesa biso bilan na e tant yo komana komata obibilo boko voter ndeko Félix Tshisekedi yebisa biso bilan ndeko Félix Tshisekedi et aujourd'hui le wa ko kisi 4 ans bilan na ya salini. Peuple congolais total analyse sur musika bakonzi ya Congo balingi biso te tant to omona ba makambo boye balingi biso te batu ba kufa na est bazwa loi moko to batu ba kufa na est ba bisa peuple te que peuple congolais bo bima bo bunda pona batu te pona koya pap bino bo bengani batu bateka na presse pona koya pap bino bo privé batu ba kene misala te batu ba kota gombe te na ba séjour au papa osala ah est-ce que bolinga biso bolingi biso te. Après batabongo biso 2020 to pesa bino maboko non to voter bino to voter pour na sentiment te yo le bien voter Félix Tshisekedi des opinions on voter Félix Tshisekedi mais ngana tunyo bilan Félix Tshisekedi na 2018 banda za pouvoir kino le loi ko kisi 4 ans lo ni essayer ba congolais ba est ba to ba kufa kino le mais goto ba congolais conscient musu bo se probi ri sentiment ta biso maboko est ce que ri tanga pe biso maboko mon continent bino ya Congo andimi ko benga ba risi ba ya pour ba soutenir biso. Namoni papa moko komeli biso bi ke tant que yebisa ki bino to na ba politicien te oui biso kutu to na Congo to linga to telemela ba politicien bino ba diaspora bo ke ozo ba carte siko yo condamner biso pour elle biso so to na ba politicien po bino ba tuwa libana bo sunga biso te yango biso to na ba politicien neti député bo misa ki ba tulobe pe si passe ozo ki ba tulobi et ça li passe oyebi ke ngambo wana ngambo ba yo kana raté yo ke zo carte koto ba to ba yo kana raté ba so kisi bana ba pota e ba mama mikolo siko bino batabongo bozaka bato Roland bino ba politicien bino batabongo bozaka bato bolanda bango ka oye to so décision moko politicien abimi na balabala pour na okeswa carte boboyi bolanda ete so ba si pouvoir intérêt ya biso balobela biso na Assemblée nationale ezani tant ba kenda ozo pouvoir intérêt na biso balobela biso ezani pas moyen à lobby vérité. Alors bien soni ko benga e député et ça na soni pour na postuler la 2023 a postuler les sousté ayo ki soni pour o lobela ki biso tanga ke na Assemblée nationale lobela le côté papa moliaka loba ka Zakari même a loba na ke na film na Assemblée nationale Zakari ke na changer ma solo et aujourd'hui papa molia na ba ne ko laisser ba loba ba kei kuna ba changer ma solo bima na sima politicien to anda ba politicien te ba okosa biso tant to mona ba makamba boy bango no sonde bazana ba milinga mi de liboke pour arriver à pap ba linga mi de liboke pour arriver à pap pourquoi ba que tant papa zoya muna mutu azoya pour ne papa ya pour intérêt na biso papa tant ko ya bengi bato opposition bato majorité bato kingani boya to fona to sola pour na makamba meto ba sola pour intérêt na ngana yo tant ba luka ba sola pour intérêt ya ngana yo to ba sola pour na makambo na bango pour etali bango makambo ba sola est-ce que makambo ba sola ba yebisa biso makambo bango ba sola pour koya pap pour la vérité na semble ça Félix Tshisekedi muta bengi papa ya pas vendre ça bango nyoso pour élection na 2023 ça te yango ya bengi papa ya ba vendre ba solola nde ko benga bango nyoso mais na tuni est-ce que Kabila koya pour Kabila bo reçoit carte tu le lo Kabila tu carte est-ce que Kabila koya la distraction ba me mabiso tant yo peuple to sepela na balabala lo bito ko kendo ko yamba papa ya lo bito ko yamba papa et pas bitanga zo ya intérêt ya yo na ngazani est-ce que papa yo kitabilo papa zo kitadola papa zo aussi sabituma na est yo zo sepela papa ye makambo na tango na papa yo osalango
papa ya soyeli makambo na Félix ne eloko na bango bayokanaki esili Félix apesi ba diamant ba ozwa papa kende kovanda esili yo sepela papa ya po yo lobundela mboka yo sepela koya papa ngana sepela koya papa ta Congo te po terrain moko ya papa ayeli ngana Congo ezate Adam musala nzambe to boye ta koya obeta na tour ya tamboli na ye boye boye to boye te mais papa ye pour intérêt à nini roi belge ya ki aba bengana ki biso roi belge ya ki pour intérêt à nini tout to yebito sona na oyembela ya pourquoi belge yebi mto yembela ki nani Gentini Ngobila et yo mto koma ka animateur ya roi belge ce papa to yebito na oyembela ya eza sama lukondo te mo Félix mto oyembela papa to ngone ki Gentini mpo ba ba yembela na bango bango ce ko tout na oyembela ya peuple congolais to bundola mboka tout le monde a distraction tout le monde a sima ba politicien tout tika makanisa mso na makambetali élection zwa carte po to yoki balobi ba yo comme opération moko kanga batu muto a zwa carte te zwa na carte te na poche fa na ngona ndako mais ko zwa carte pour na makanisa mapona mité pour élection isa te na 2023 muto ko sorti élection isa na ngote ko ya papa ye pa fanisa bango basulula papa ndenga ye lobi to nga ya ba kene na ndolo asali messe ba fandi lobi akene na salle de martyrs asali messe et jour et Rolanda a reçu la bango nyonso a reçu so 4 jours 4e jour nende a aussi mantela azonga kei ba pesi o ba bengela ki esili ce ko intérêt yanga na oni est-ce que tant papa roya biloko ekiti tant papa roya guerre esili tant papa ya bandeko na biso est-ce que ba ozanga ba sili ko kufa ta ba drapeau ba telem si ta ba bandeko le belé ya papa est-ce que pona ba ndeko est et si ba telem sa ba drapeau to ba bandeko le belé bongo na est ba tu ba kufa de jour au jour ba bomba bat babo akela batu gaz na l'église mabe babeta bana na classe mabe batika batu bolumbu mabe nane se alobela ngo nane se marcher pour nango nane se pekisa batu abike lelo mutoteka te to marcher pour na makambetali est mais pour na makambetali pap au privé batu bateka te boboyo mama bateka mama obenga na bango na zandu basanga besika oteka o ba olesa mabota kasi bino lelo bonzimi bo privé bango bateka te pour na koya pap bo pekisa ba papa bakele misala na Gombe te pour na koya pap bakonzi ya Congo nzamba wafuta bino o bosa biso lelo nzamba wafuta bino na yebisa ki bino 2023 eza na nzambe na Congo 2023 eza na masekite bino so boka tseke ba peuple congolais ba peuple akala o manipule po tiki to lia mbongo bino batape bolo ba olia mbongo ba olia bango bolia na bino mbongo na bango to boyite bolia mbongo na bango bengi bino bokende bolia mbongo na bango kasi kubo voter bango te pourtant ba kenda kuna ba lisola 21 millions et ça intérêt ya ngana yo te ça intérêt na bango intérêt ya ngana on a kate sala te tant ba kenda assemblée nationale est-ce que d'ailleurs ba loba makam na biso na assemblée nationale pour ça te na Congo transport na ndenge nayi ko lia passe dollar na minute za combien ce que koto mususu o 21 ko koto mususu o 20 dans na prix nayi député ni ça lobela mais pour na koya pas tala ba politicien de ba préparer politicien beti bandero na ndenge na atielo nginae atielo ngia pap atielo nginae atielo ngia pap pour na bandeko est politicien ne ça bandero na atielo nginae bandeko est ndé ba kufa nani peuple congolais lo na ki ka mukuse pour na yebisa bino na makambo arrivé à pap alors to telema bino bato bo sepela pour na koya pap nzambe kaka biso boy na boy na koya pap te pour na chrétien papa musala nzambe mais na moni na temps oyo koya papa na Congo eza nango na tina te po yo ozola biso solution moko te bo s'abonner no Océan du Congo na eka juste pour nebse bino makambo ya papa bo s'abonner no Océan du Congo bo partager be mission bo tala be mission o eza chaîne na bino chaîne yo ba vérité biso to kitaka si le terrain pour na ko zola bino be information biso to bomba vérité na CLPKT chaîne ni yo ba makambo chaîne ni ebeta bino makambo nde na biso bino ke lobby ba okanga batu na Gombe batu ba kota te ba obimate chaîne ne sait yebisi bino makambo mais biso no sait Congo to za dia na longueur d'avance to yebi yango merci ba osala ngo cc mais biso si to yebi ke basali des plan na bango ke à partir lobby batu ba kota Gombe te pour na pap avant na Gombe yo peksa batu ba kota Gombe poani est-ce que batu ba kesa pap mabe papa ye pour na makambo etalier yo peksa batu ba kota Gombe te pour nani est-ce que Gombe za pap Gombe za bino bon peksa su Congolais tambola na Gombe te Congolais za na droit kotambola partout o ya lingi Congolais ke na cop partout soko pe benge ke na kingasa na suka kei soko pe benge ke na nini na malue ka kei ko pe benge ke ne wa pa ke jusqu'au yo privé population c'est que kokota Gombe te pona koya pap pourquoi bon s'abonner au Océan du Congo pour partager mes missions
tolobi moi tokoti eza lisu likolo ya l'histoire otika mutu te biso na Congo toyaka otika bango te esenge pete kaka bango bazala bakonzi te biso pe toza na capacité ya kozala pe place bango ata mosusu bango bamakanisi bango ezosuluka mais biso makanisi na biso so topesi likanisi mboka ezwa solution bosabone no Sénat du Congo bopartage bémission ezalaki bongo ya bino kabu elon pousa bobakisa mosakoli bise kwa napesaka bino yango bomoni okomo okokisama mais bapoliticien congolais bozala mitema malamu botika makambo bosala bozala mitema mabe te elobi nango ndeko zakaki bozala bandoki te bozala bato malamu ngai na bino tokutani mikolo ezali koya bai